Ingeta, 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 la famille, Bokota, 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 Awa Makambo sur Makambo, Awa dossier sur dossier, Awa affaire sur affaire, pièce contre pièce, Bande Kunanga, Kandege Toyop Sarabino, toujours et encore, Kola la Kolamuka, na ba dossier Yasika, Kola la Kolamuka, na Makambo Yasika, Kola la Kolamuka, na Makambo ya moto, Makambo ya moto, Bande Kunanga, oh, biso moko tolobaka, Makambo penza ya moto, la famille eza pasipe mawa, la famille eza mokili et encore mokili mawate, mokili kobanga, mokili kobangisa, mokili somo, mokili nzoto malili, mokili kolela, mokili kosala pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yale loto ye lisusu bande konanga kandenge toye bisarabino soki ya koloba ezali, tokoya koloba soki ya koloba ezali te, tokoya koloba te, pe toko fongola ba caméra na biso te, toko préféré na biso to kende kolala, toko tapinza na pongi ya makasi, mais soki dossier ezali, affaire ezali, tokolinga toujours et encore, toya na lombango, toya ko panzanteke, toya ko solola, ka ndenge ezalaka, na ndenge pe na système moko ya kitoko. Pasipe mawa, na kote ya pasteur ya mboka na biso, pasteur nani? Le pasteur international, pasteur Moïse Mbiye. Bande konanga ezo sala pasi, kola la kolamukana ya pasi, kola la kolamukana ya mawa, kola la kolamukana ya mokili mawate, kola la kolamuka. Bande konanga na sango ya pasi, na sango penza ya mawa. Avana ya kokota na muzindo, ya kobeta lisolo, ya pasteur na biso Moïse Mbiye. Eko zala malamu na ya nanu, ko sensibiliser, bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko la parisienne ya tongo, madame Judith Diampo Visa. Bambote nanga kandenge zalaka na système moko bien, na système moko goût, na famille NM. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Naz Kazadi. Bande konanga to landana no mwa sport yo kandenge zalaka tozozonga sima po na ko continuer surtout et encore analyse na biso. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile ye salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu pe feti zongi, ba mama ona ba problème ye ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata komi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution,
na Gavker. Bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, na bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, Gavker, Golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, injection, na Gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand de toyeb sakabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutumoko te, akotika la ko bate la santé na yo. Yango eza toujours malamu mingi, eza toujours bien makasi en tant que mutu, koyeba ka ndenge nini ya ko bate la ka santé na yo. Soki na nzoto na yo ozomi yo ka bien te, benga Gavker na lombangu. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bande konanga aba Njema, Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko, ba solution ya malamu, ba solution penza ya gu, pona batu oyo bazokoka ko concevoir te. Ezala papa, ezala mama na couple, soki incompatibilité eza ya makasi, Gavker aye na système ya ba femme porteuse, oya kosala ke non, soki mama capacité ya ko conserver ya kokumba zemiti 9 mois ezate parce que toyebi ki eza na basi mosusu ndenge nzambe akela bango to eza na ba maladie moko oyo ezalaka na nzoto esalaka ke non mwasi moyen akumba zemiti 9 mois ezate alors ba femme porteuse bazali bakozwaka mati ya papa na ya mama basangisi yango bandeko nanga soki boza na besoin ba détail ya makasi sur makambo wana bobenga Gavker na lombangu akosunga bino na ndenge pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo kane na yebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli tant de personnes baza lisusu na biso te mais soki nzambe de ton côté azo batela azo bomba ti mukolo ya lelo ozali ezali lipamboli yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba na yepenza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer l'anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande tolobaka toujours et encore tango matange yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazo ya lobi kuna nazo kende matange yaka na cadre nango na système nango na ndenge ya kibo matanga yango moko yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso o bakufeli papa mama tata mwasi mama kulutu noko yaya na yebite nani mosusu oya kufi na famille na bino toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. La famille chaîne Nabiso ya Étoile Nines TV na chaîne Nabiso mosusu ya Kisongi officiel ezalaka no deux chaînes ezalaka ba chaîne moko commercial ozalaka na posa business na yo ele kaka chez mama Étoile Nines TV ozana besoin ya clientèle ozana besoin business na yo eye bana mukili mobimba bino moko boyebi biso tozalaka ba panzanteke donc benga biso komela biso na ba numéro oyo eza simananga tokokota en contact na bino na ndenge moko ya rapide mbangu penza tokoti en contact allez to salele bino ba publicité na ndenge moko ya bien s'il vous plaît tango to tiaka ba numéro ba téléphone na tiaka numéro pona koya koluka mibali te s'il vous plaît ba papa bino bo landaka biso to bipesaka moi respect et kozala malamu kande na yebisaka bino nga nazalaka femme mariée na ye na réseaux sociaux parce que eza musala na lingaka eza penza domaine na nga ya makasi alors yango na salaka bi mission
nayaka na ba réseaux sociaux pour na oluka kamibalité, hein? Je suis sûre et certaine que tu sais comprendre na ndenge moko ya bien. Voilà. Tokota na mwa mozindo ya makam na biso ya papa na biso Moïse Mbiye. Bandeko nanga kolala kolamuka na ma dossier ya kilikili na ba dossier ya makasi concernant pasteur Moïse Mbiye. Bandeko nanga ngamoko na gangi, ngamoko na kamwe, ngamoko bandeko nanga na vandi na lobi nzambe na lola. Oyo nini lisusu makambo nini na zomo na awa. Makambo ya mukete, makambo ya munene, makambo penza ya moto moto la famille. Makambo ya moto moto. En tout cas, sans plus tarder, nazala ba matière. Tande na yeb sarabino. Hey. Mama étoilée nazala kamuta ba matière. So ina simbi téléphone ka boye. Déjà boye bakie matière ezali. Matière ezali la famille. Mbiye soko ozolanda ngai maître Mbakulu wa Mbakulu oyebi ngai malamu. Oyebi ngai malamu. Naza na posa na yo yaka oya kokokisa makambo oyo ngana yo tosololaka. Soki oye kokokisa makambo wana te oyo wana ozomona ezali na eloko te. Oyo ozomona ezali na eloko te. Preuve ane toko dévoiler na miso ba toko l'action oyo ozali. Tomeka dia ko sala oyo nyonso bakisa ki bato me bato mona bazo comprendre te. Mais vu que yo zolingo la biso oyo zolingo la kisa oye ko zwa makambo oyebi oyo zali oyebi makambo to solola oyebi oyo zala kana ngona nzoto lelo zolinga o changer doctrine olanda makambo mususu yango wana siko na peso avertissement oyo wana moni zali ya muke oya yebi suti ke oyi mbie limunye kala ngaizo to basali osode bayo kama lukubangu yo songa lukubangu yo moizi mbie Moïse Mbiye aza na koloba aza adepte na biso aza mutu na biso na monde spirituel na 7e siècle nde tolobaka azali agent na biso azalaka aye na ba aye topesi ye makambo ntango topesi ye makambo akomi kuna akomi kopratike yango na ndenge mosusu biso tozali banganga tozali bato ya kisi tozali bandoki donc toza Ouais, nazali ndoke, nazwa déjà, bazanazaja initié na âge à bomwana. Donc, tout domine à Mokilio. Mais ces derniers temps, nous avons eu décision, en tout cas, la ligne a dévoilé. Preuve année, Bolini, beaucoup de monde a déjà ma camouflé, comme ça, mais là-bas, pasteur. Mais tu vas comprendre, regarde, ma pasteur, voilà. Lelo déjà, nayebi boyebi na limité, boyebi na limité, si j'ai une raison, les cabajos, ya pasteur, moko. Ba pasteur bazali ba disciple na biso mais na pasteur na ngai mutukutu ya siro koko contacter oya koko zula solution ezangai parce que pasteur lelo yo azobata mana kombo moko boye ya nzwa ya nzambi mais en cachette bayaki pa na biso pouvoir nyonso bango bazali ko exercer o bazali ko sala ba miracle ezali biso ne to pesaka bango preuve ane ki to kosenga na ba pasteur mususu ala long to bando dévoiler ka bango do bazala verdict bayebisa na bayebisa bana ba fidèle na bango oyo bango bazali vraiment peke ba kusunga bango ke ba kenda ko vivre na vie oyo ba vivre normal eza vie la bango vraie vie na bango te bazala kana deuxième face donc o baya ko la kisaka na public ezali face A mais face B ezali ne biso muto bien. Voilà. Bandeko. Tozonga. Tozonga. Na bandi ebela batuto utikolande. Ebele abatuto utikoyoka la famille. Ebele abatu toyoki nganga. Nganga oyo ayeli pasteur Moïse Mbiye. Nganga oyo ayeli pasteur Moïse Mbiye la famille. Après stade des martyrs, il y a pasteur Mike Kalambay, toyaki komona nganga mususu ayaki. Aloba na pasteur Mike Kalambay, il fallait pasteur Mike Kalambay afutaye, sinon ako dévaler nyonso. Ti stade des martyrs, je m'excuse, etondaki. Ye mutu apesaki ye bakisi. Siko il fallait pasteur Mike Kalambay afuta ndenge bayokanaki. Awa lisusu toye komona nganga oyo aye pona pasteur Moïse Mbiye
toyoki pe ba voice ya batu ndenge bazo finga pasteur Moïse Mbiye. La famille, makambo ezali. Boyebi ke, soki to koti na ba sujet ya ba sala nzambe, epesa kanga kanda. Babilo mosusu foto lobaka, je suis une chrétienne. En tout cas, epesa kanga kanda penza ya makasi. Na Congo na biso ba Congolais tozande na motema mabe. Congolais alingaka évolution ya ndeko na ye Congolais te. Congolais alingaka toujours et encore mabe eko ndeko na ye Congolais. Comme ça ye avanda asekaka ndeko na ye Congolais. Wana eza penza Congolais. Congolais soki akomi komona mwa évolution batu bakomi kolinga yo aolukela yo kama kambo moko ya lokuta batia yo musika na baninga ye arinye eza bongo. Soki tokoti na makambo o nganga kinganzi abimi, prophétie kinganzi ebimi, est-ce que soki tolandeli makambo nyonso la famille, vous savez que tokovandaka na Congo na biso ekozala Congo moko ezalaka na pasteur ya solo te ba pasteur nyonso baza ya lokuta. Boyebi yango. Je suis sûr et certaine que batu oyo penza basambelaka bayebi makambo na oloba. Parce que chaque jour tolalaka tolamukaka kaka ezalaka ba dossier pasteur Kingandi Boye, pasteur Kingandi Boye, pasteur Kingandi Boye. Ti to koma na niveau ya Koffi Olomide azoloba nini soki Mike Kalamba ya koti lola yepe akokotaka lola. Donc indirectement azoya koloba ke non pasteur Mike Kalamba aza ya nzambe te. La famille ezo sala penza pasi pe mawa. En tout cas na kamwaka mosusu kozala mwana nzambe, cela ne veut pas dire que non okoki kotika n'importe qui aya ko sa réputation na yo te. Ozala mwana nzambe te kandenge to mona kabato ya maboke. Lelo o to mona kabato ya maboke bazala bakoma soki mutu akomi kofinga ka bango. Ba okendaka na yo malembe ti mukolo ba okangisa yo. C'est de la même façon que basala nzambe bakoma pe ko sala bongo. Parce que na Congo na biso respect ya mutu ezate. Congolais ko bandaka na président ya mboka na biso bazo respectaka yete. Tina basala nzambe ba oto obenga basala nzambe ba oyo nzambe ye moko abengisa ba oyo nzambe ye moko a transforma. Mais ba Congolais basala kata kuna ten ba respectaka basala nzambe wana te. Si s'agit que no baya koloba o nyonso bakolinga baloba bakoya na bango koloba basala o nyonso bakolinga kosala bakoya penza na pete nyonso baya kosala batuneti ya bongo banganga oyo ezala zanganga ya sola ezala zanganga lokuta totia nanu tofongola nanu mwa parenthèse soki azanganga ya solo mais tango bokutanaki na pasteur Moïse Mbiye kandenge olobi bokutanaki na ye opesaki ye ba makambo soki bokutanaki ya solo mais ka place bokutanaki boki ndo kolanda na ka kuna bomona naki na kunzu ezalaki na public te. Mais comment ça fait-il que lelo oyo parce que pasteur Moïse Mbiye afuti yo te fo ya na public bokende ka na bakunzu oyo bolande naka oyo pesa na kabiloko ekozala malamu tokota soki ezaba banganga ya lokuta parce que na Congo na biso Congolais aza capable de tout. Surtout na makambo o etali musolo, makambo o etali mbongo, makambo o etali makuta. La famille Congolais est vraiment capable de tout sauf rien. Akoti kote kata molimo na ye wana eza penza Congolais akoti kote ka molimo na ye à 100%. Pona makambo ya mbongo bapesa ye mbongo wana penza eza Congolais. Aya ko bebisa réputation ya moninga na pete nyonso akondima ateka molimo na ye aya ko bebisa réputation ya moninga ayebike na suka na kozanga na ngambongo te banganga o la plupart ya banganga o to mona kana ba réseaux sociaux ce sont des banganga o bafutaka bango kaka $100 ya pamba kende ko bebisa réputation ya mutu kingandi comme mutu wana aza déjà na réputation ya makasi ayebani tango ko beta kalikamu na ye mokili mobimba eko ningana akokweya. Mais comme Nzambe na lola aza Nzambe na biso oyo atika kaba oya yete moyema ya muto akweya ezate.
Siko yo ozokota kana masumu pona kokosa ozokota na masumu na babiloba loba. Ezo sala pasi Congolais totika ki motema mabe. Congolais oyo kolinga te ke no basalela yo te kosalela ngo pe moninga te. Oyo penza de ton côté okomona ke no oyo na kolinga te ke no batu basalela nga te. Yo pe kosalela ngo moninga te. Sala makambo oyo yebi ke no nga ata soki na minute oyo basaleli nga boye. Bake na nga boye bazungi na nga boye. E osala nga ni chaud ni froid te. Yo pe salela ngo moninga. Mais soki omoni ke makambo yo soki nga ezalaki na place na ye makambo yo basalela nga en tout cas na ko supporter te. Yo pe kosalela ngo moninga te ekozala penza malamu et encore malamu mingi. Ezo sala pasi na soni. Kande na yebisaka bino ba émission na biso oyo to salaka. Lelo oyo YouTube azana système yako sala ba translate. Tolo ba makambo na lingala bazoko makakuna na français. Ba pays mosusu balandaka ngo. Ba pays mosusu bakomi kolanda ba émission na biso yango bomona na ba commentaire ezalaka soki bomoni bato ebele ba komantaka na ba français ezalaka biso ba congolais te parce que la plupart ya bino ba congolais ezalaka kaka mafinga na ba commentaire mais bato ya pays mosusu bomona bango ba commentaire na bango ezalaka na différence ya makasi koleka ya biso. Donc makambo nyonso zolekaka na Congo na biso na ba pays mosusu bazomona kaka keno Congo penza eza pays moko ya buzoba na buzoba. Eza bien te, nga ndenge na lobaka, nga ndenge na za boye. Ozo ya na makanisi na yo keno mama Etoile na za na posa to leka na yo plateau moko, na ya kosabo la pasteur Kingandi, nga na za nganga, na ya kofinga mtu Kingandi. Kutu komekata ko benga nga te, parce que na plateau na nga na yambaka nganga te. Soki nga na yambi nganga, cela veut dire que un jour na koya ko consulter yo. Et puis un jour okoyaka koloba mama Etoile lelo a mati tala na lekaki na émission na ye na pesa ki bakisi ekozala bongo yango bande konanga nga chez moi babiloko ya buzoba bongo ekotikala koleka te na lobaka ngo clair et net ekotikala penza koleka te. Congolais toza na motema mabe penza ya makasi ya muke kutu te bolingaka komona évolution ya mutu te. Congolais na oyeba te soki yo oza pauvre kolingaka batu nyonso bazala ba pauvre yango bomona ta na ba quartier muto sombi kaka télévision ya pamba bolingi boboma ye na mutoki na ye moko azola mukaka tongo ye moko azokendaka musala mais parce que bino boza bato aketo bino boza ba paresse boyebi koluka mbongo te boyebi kosala te sikoyo susi na bino ekomi nini to boma ye kaka akufa kaka. Soki azate, ekosala nini? Congolais tika motema mabe, tika motema ya keto ozana ngo. Congolais azana motema mabe moko bandeko nanga na tika la komona pe koyeba te. Congolais aza mutu moko ya motema mabe bandeko nanga na niveau moko ya somo. Congolais tika motema mabe oyo ozana ngo eza bien te. Ba mitema mabe oyo esungaka te. Bamitema mabe oyo tozalaka nango ekomemela yo bisika moko te. Je m'excuse. Okozalaka mutu moko lelo makambo simbi te. Pourquoi? Parce que na cc na kati ya motema na yo eza na motema mabe moko evandi kuna. Tandis que soki oza mutu moko o apreciaka misiala batu, oza mutu moko olingaka na yo batu, oza mutu moko bandeko nanga osepelaka na misala baninga mosusu omona keno kote na yo pe nzambe akofongolela yo lola. Mais soki oza ka mutu moko moni mutu asali mwa évolution moko boye omoni wana mutu mabe, omoni wana kutu akendaki, omoni wana kutu akitaki te. Tika batu bavanda. Yo soki lelo ozozwa mbongo te. En tout cas, tika baninga mosusu oyo bazana makasi ya kokendaka koluka bambongo oyo nzambe azosalela ba grâce lelo tika bango batombwama tika bango bapumbwa tika bango bakende liboso eza bongo yo tika motema mabe oyo zana ngo motema ya keto motema moko ya kolingaka évolution ya baninga te motema moko ya komilingaka ka yo moko yonde osala yonde okendaka yonde ozwaka tika motema wana congolais azana motema mabe moko bandeko nanga mosusu na comprenaka te
Pasteur Moïse Mbiyoyo, bo finga kaye, Pasteur Moïse Mbiyoyo, bo chola kaye, Pasteur Moïse Mbiyoyo, bo sala kaye, ma benyonso. Mais eloko kam sakanga na suka makamnyoso après ko finga papa oyo. Bo mona bino wana na butu bolingi bo sambela kaba musique Pasteur Moïse Mbiye bokomi ko tia. Bino wana bokomi ko sambela, bokomi pe ko prier en langue. Kaka ba musique na ye oyo bo izalaka muke boye ko vandela ye boye ko finga. Na butu bolingi bo sambela kaka ba musique na ye adoration parce que toyebi biso nyonso Pasteur Moïse Mbiye na ba adoration zalaka sokaina. Kaka ba musique na ye wana bofukami bokomi ko adorer Nzambe. Bozo adoraka Nzambe au-delà ko adoraka Nzambe na ko parler en langue bokomi ko parler en langue kaka na musique ya Pasteur Moïse Mbiye. Degré ya kimotema mabe ya Congolais. Congolais azana motema mabe moko bandeko na nga na tikala ko mona te. Congolais azana motema mabe bandeko na nga na tikala ko yoka te. Congolais azana motema mabe moko bandeko na nga na tikala ko imaginer te. Tozana motema moko bandeko na nga ezana ngo mal placé. Motema mabe moko bandeko na nga na niveau moko ya somo. Botika Pasteur Moïse Mbiye azala ya mutu ya mokili. Azala mutu ya mokili te. Etali bisote. Etali ka ye moko na Nzambe na ye. Tokovanda ka boy, ba prophète nyonso ya Congo na biso bazala kaka. Mutu kingandi azo sambela Nzambe ya solo te na yebi te. Ba Nzambe oyo bino ba prophète bo sambela ka to kota na bino ba prophète. Ba Nzambe oyo bino bo sambela ka. Ezalaka puka ba Nzambe akomona batu o baza élevé na mboka na biso bango nde bayebaka Nzambe te bino nde boyebaka Nzambe. Bona nini kolingaka koya kobebisaka ba réputation ya baninga. Bona nini kolingaka kaka ba réputation ya baninga ekendeka mabe ya bino nde ezalaka malamu. Congolais tika kimotema mabe, Congolais tika penza kindoki, Congolais tika penza misala mabe oza nango, Congolais na suka penza na zoloba tika buzoba. Ekozala penza malamu et encore malamu mingi. Bandeko nanga tokomi na mwa suka partage na biso ka ndenge toyaki kobetela bino masolo awa yanganga oyo ayela ki Pasteur Moïse Mbiye bandeko nanga suka ina na biso yango oyo biloko ya kitoko eumelaka nango te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu. En tout cas la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.